na moins d'une semaine mbala liboso na histoire ya musique chrétienne soko yebi komona grâce to force oyo ya moninga te parce que mutu nyonso azala na ba point fort na ye azala pe na ba point faible na ye mais ntango ozo reconnaître bolamu ya mutu ezalaka lipamboli Zambe na boya olatike mo vandina bo santu ozinga mina bajeno akoyemela kayotongo pe pourquoi. À tout seigneur, tout honneur, chapeau bas à l'artiste, un grand chef d'œuvre et simbité, banguna bakwei et simbité. Oui, bandeko, toko beta lisolo ya nzembo et simbité. 1 million de vies na moins d'une semaine. Mbala liboso na histoire ya musique chrétienne. 1 million de vies na espace ya 4-5 jours. Lelo oyo nzembo eza déjà na ba 10e jour ezokende na ba 2 millions de vies. Déjà 1,5 million ezokende na ba 2 millions de vies. Eza eloko mokete, les amis, eza immense. Bandeko, pourquoi je parle de ça? Les amis, simplement parce qu'à un moment j'ai compris que dans la vie, il faut qu'on apprécie eloko eza malamu ya moninga. Le problème avec les Congolais a du mal à reconnaître la grâce de l'autre. Bandeko na mokili o mutu aza parfait azate. Mutu nyonso sauf personne. Même le pasteur topé, la personne la plus pieuse na sena moyi oyo ana ba faiblesse. Pourquoi? Parce qu'à être humain. Moïse, comme tout homme, a ba faiblesse. Azana bambeba, azana ba erreur. Ce qui est tout à fait normal pour tout être humain. Mutu nyonso ana bomoi. Azana ba botau tope ba bolembu. Mais le problème ici ezali ya mabe ya mbiyete. Awa toyoko lobela mabe ya mbiyete bandeko. Si nous parlons de tout ça, ezate parce que Mbiye nous a donné l'argent, ou encore nous sommes les fans de Mbiye. Mbiye ne me connaît pas. Mbiye bichen nangate. Kachen ne botami lobiawa. Par rapport à bamisuso batiara makelele. Mais néanmoins, nanelo mwa motuya. Olo na yeko loba na mutu nyonso. Oyo akolanda vidéo. Oyo tope mutu nyonso alanda MDGD TV. En tout cas, partagez émission Oyo. Et au sunga bato ebele. Et aux ongles ça va te belé na raison. Et au bac ça va un plus et belé na ba vie à bateau. Mes frères et sœurs, on a un très sérieux problème. C'est quoi le problème? Le Congolais a du mal de reconnaître la grâce de l'autre. Or, na vie, soro yebi komona grâce to force o ya moninga te parce que mutu nyonso azala ba point fort na ye. Azala pe na ba point faible na ye. Mais tant ozo reconnaître bolamu ya mutu ezalaka lipamboli. Mais malheureusement, ce qu'on doit reconnaître bolamu ya mutute ou encore misala malamu ya moninga te. Nzimelanga ya yope ba reconnaître angote. Pourquoi? Parce que la Bible dit on nous mesurera par la mesure dont nous mesurons. Ah oui. Bandeko toza parmi bato ba finga ba yoka gege na nzembo. Toza parmi bato ba soutena ba Eliane. Toza parmi bato ba finga Moïse Mbiye. Mais lelo, après avoir fait la lecture ya vie en ndeko oyo, avec l'aide du Saint-Esprit, on a compris que azaneka victime ya grâce oyo ezanae. Ma combien zolo bana biso, ngolo ezo kesenisa biso. Toi biso nyonso ba na nzambe. Toi biso nyonso bikela mwankolo. Mais à chacun de nous dit la Bible dans le livre Éphésiens, il y a Éphésiens, je crois 4. La grâce a été taillée par mesure, mes frères et sœurs. Les amis, ta musu solinga Moïse te, ta musu préféra kete, ta musu, mais et là on a olobana yo vérité ezake. Ce frère a une grâce particulière. Peu importe ma benaï, parce que nzambe po pambola moto, po tombola moto, po linga moto, po sa moto bolamu. Atala na ete forma mutue
atalaka na ye poso mutu te, atalaka na ye oyo bato bakoloba mpona mutu te, atalaka eloko te, asepelaka kaka asali na ye kaka ngolo, asali na ye. Bandeko, Moïse Mbiye, c'est un grand. Je vais vous prouver pourquoi je dis ça. Pardon qu'aux zapétés, au bénéfice à tenir au moins mon émission, on dit mélange. Les amis, Mbiye, c'est un grand. Mbiye, c'est une étoile. Mbiye a une grâce particulière. Mbiye est élevé. Et cela est un don de la part de Dieu. Pourquoi je dis ça? Il est écrit. Mutu akozwaka o epesameli na likolo. O epesameli mutu na likolo ta kozwa te. Ce que Mbiye reflète. Eze eloko o euti likolo. Peut-être que le balanga azana makisi. C'est pas ça le problème. Le diable ne donne rien et il n'a rien. Bon, moi, je vais vous dire so ke luka mbongo nanda kwanga ba otala so zana etola mbongo. So zana etola mbongo ba booster yango ba pesi yo mbongo. Donc oyo esengelaki osimba na vie na yo. Voilà nde ba kopia yo. Ezate ke yo nga pesa mutu mbongo te. Mutu nyonso na mukilo tanga botama aya na quelque chose. Sikoyo ezali kamuna koyeba ko se positionner pour vivre eloko o wana nzamba tsekati na yo. Siko so mutu ayebi na eloko ni na sala te. Pour a bénéficier de l'eau nzamba tsekati na ye. Yango mona ba déviation ezalaki belé. Oka mutu ke kotanda kwa nganga. So moni mutu zimbongo akisi. Boyeba ke eza mbongo nzamba pesa ye. Siko yenda ke pa nganga tellement yebite ni na sala po simba mbongo wana nganga sali nini nganga booster na ye kaka. Parce que moun bato misumi bale batu ya molimo bazala na ba avance moko boy. Vous comprenez? Entre parenthèses, yango te mamto yo lobela lelo awa. Donc, soki mbi ana kisi. Bon nimelanga eza kisi wana te muto zo sala ya zala o ya zali. Yana ngo eloko nzamba tshakati na ye. Yana ngo eloko nzamba tshakati na ye. Nde ebimi. Parce que soki o mbi yaza eza onzamba tshakati na te to nzamba pesa te alinga zala o te. N'habitez sur va comprendre. Bref, ce frère est un don. Ce frère a une grâce. Ce frère est une étoile. Et aka victime ya onza matiakati nae. Bande kotolandi émission ya Moïse Mbiye na place na Jean-Marie Kassamba. Ah les amis, comment on peut être si méchant? Comment on peut être si méchant jusqu'à ce point? Comment on peut être si méchant jusqu'à ce niveau? Le frère a fondu en larmes. Boyoki ba vérité ba biloko mbiye ya mbiye toyebaka te to pe toyebaka malamu te toyokaka na musika ba kize boye bazongisi boye basala boye ba classa dossier sans suite nzoka nde ezalaki bato moko ka mitema mabe bato bazali na nsima na ye. Pour quelle raison to pe po bazwa nini? Les amis, élévation etambolaka nzela mongo na adversité selon Esaïe. C'est Dieu qui est en train de parler. Alobi boye na keli élévation na quelle adversité. Ndeko oyo, c'est le pasteur le plus combattu du Congo. Mouto contredire ngazate. Bo tangelanga komba pasteur oba finga lokola mbiye na Congo. Azate. Bo tangelanga komba pasteur oba kosela makambo na Congo lokola mbiye. Azate. Na bandeli. Na lobite mbiye a parfait. Na lobite ke makambo nyonso baloba contre Moïse ezalaka nyonso ya lokuta. Non, j'ai pas dit ça. Na bandeli mbi étant humain lokola batu nyonso ana ba faiblesse na ye ana ba erreur ana ba faute na ye neti nga neti yo neti o mususu kuna bandeko yana bato ebele ba finga ba critiquer ata mususu kutu basala ba mabe koleka ye toza kuna te mais to kolobela lisolo ya nzembo esimbi te. Batu balobi ke nzembo oyo eza mbwakela par rapport ya nini to pe mbwakela epai ya nani. Bapozaki epe question wana na émission lobi batuni mbwakela epai na lobi mbwakela epai ya satana mbwakela epai ya baje ya satana mbwakela epai bato bali kosala nga mabe. Est-ce la première fois boyoka musicien chrétien ayemba nzembo forme boye? Non, c'est pas la première fois. Dans tous nos albums na ba album na biso ya ba musique ba yembi na nkolo na ba album nyonso toyembaka nzembo ya forma boye ezanga te.
nzembo ya fond ya boye ezanga te. La majorité, 95%. Je vais vous expliquer le pourquoi. Même Moloto, le plus grand dans la musique gospel chrétienne, au penza, il y a vrai sens, il y a adoration. Aimba banzembo boy. Kapona glorifier Nzambe. Album na suka. O asala ya yemoko, les fruits de mes lèvres, toye biango. Toye biango. Asala les fruits de mes lèvres, pourquoi? Na landa interview na ye na kati album wana parce que nga na CD nango, DVD nango. Na suka nango, alobi, tango empoisonné, lui croyait qu'il va mourir, mais tant abiki, alobi, je ferai encore très mal à l'ennemi. Pourquoi? Parce qu'il avait compris qu'Azaïka victime, ya onza machaka tinae. Nde banguna baluki ba bomae. Aembi nzembo, naza ya Yesu, alobi, foti na ngate, elaka nzambe kokisami nanu te. Alobi, foti eza ya ngate, asalanga mwinda lokola ye, nazo déranger ténèbres ya lelo. Différence eza pena nzembo Moïse mbi ayembi. Bandeko, mutu azoyemba vi na ye. Moyembe ayemba ou soit vi na ye, ou soit vi ya bato mususu azomona. Pourquoi po ate ya bato? Apesa message. Moïse azoyemba o ye azo vivre bandeko. Banguna baluki malheur na ye balungi te. Mais ayembi on nzembo api akumisi nzambe na kati mais ekomi sujet polémique pona nini ngana okamwa ezolekela ngai. Il n'est pas la première personne à chanter ça. Ba matu Samuel bayemba. Ba musicien nyonso kande na utoko loba na bino ba Denis Ngonde, ba monument ya musique chrétien, ba yemba banzembo, banguna nanga, ba belemi, ba lobi nanga ete ngana suki, ba bosani ete pa ngana sukaka, ndeyo yawe nanga yoko bandaka. Différence eza wapi bandeko na nzembo na nzembo mbi ya yembi ezate. Acharnement kaka po eza Moïse mbi. Quelle méchanceté. Bandeko, to changer. Soki to ozalaka wana kapoto mona mabe, bondi melangai, to kokende musika te, to kosungana te. Parce que omoni oyo zo la Bible zoloba, yango pe ba osala yo. Peut-être tu as un talent, tu as un don, tu as des potentiels. Atana makambo yemba te na makambo mususu. Mais le fait que toi tu n'as jamais été d'accord na bato mususu par rapport ya ba progrès na bango. Na ba makambo bango bazosala ndimela ngai yo pe muto ko soutenir côté yango bomoni congolais nyonso tozala toujours na langage mo to lobaka que congolais to lingana kate effectivement pona nini parce que congolais a du mal à reconnaître grâce aux ezali pande ko na ye siko le fait que nga na ondima yote nga pe ba ondima nga te ezalaka bongo le fait que nga na lingi yote nga pe ba olinga nga te ezalaka bongo do oyo zo sala Bible zoloba yango pe ba ozongisela yo oyo kolona yango kobuka yango makomi ezoloba mabelo oyo lingi ba sala yo te yo pe ko sala ngo muninga te. C'est comme ça les amis. Mbi aza mutu wana ba faiblesse mais to kolobela ba erreur na ba faute na yete to kolobela impact positif oyo ndeko aza komema. Mbi abimisi CD bandeko na ngai abimisi nzembo musicien ni chrétien bomonya ke soutenir frère oyo pasteur ni yango bomonya munena ya lobeli eloko oyo asali publication ya opus na ye achango na musée a créé musée so pa sali musée na kombo kaka ya o abimisi o so kombo na ngoni ne kimi ngai bolimbisa nani akei. Mais to moni bandeko place muta okufa nde baloba muta mawazanga te. Il a quand même des gens ata ebelete ba baza élevé en dignité o pe ba soutenake tel que le gouverneur Gentini Ngobila. Ah, ezelo mokete ayaki apesi coup de chapeau, coup de main et pas ya artiste elo amalamu. Na yoki ba propos akasamba bandeko Jean-Marie Kasamba nga bengisa Moïse mbi bato ba benge balobi o bengise po anini. Po nini ye aleki biso na nini ye aza nani ye eloko nini bandeko nanga eza nini na mwana bato eza nini na mwana bato bandeko mbi eso botali ye aza abotami na ba mi 8 série 8 mi série 8 baninga kaka nga na ye mais botala so botali Moïse on dirait papa moko boya aza na ba 45 azo pona nini bandeko stress
lourd responsabilité ba problème koto ko finga koto bandeko yana pasteur monte na Congo ba finga lokola Moïse. Je sais pas il gère ça comment. Les frères alobi ça la même AVC période de marambo Eliane heureuse mais ça confinement pour lui. Quel motema mabe et il y a eu des pasteurs qui ont soutenu ce dossier. Nzoka ne mamba lokuta. Eliane a gagné au Seigneur récemment pardon. Ana ba preuve alobi ana ba vidéo cachée zali. Bino boyoki Eliane bimia loba ke lokuta. Eh bandeko na to tika motema mabe ko moi qui vous parle nazala parmi bato ba finga Moïse. Preuve ezala na ngote nzamba limbisa ngai na nanga ka muto. Toi bato. Mais ce que j'ai compris, c'est vrai. Il y a des choses oyo eza inévitables surtout dans mon kili ya bato, surtout étant congolais. Mais par rapport à la leçon na tiré, en tout cas na banozana ba réserve belé. Ya rolobela likamba muto a mal, surtout sangwa musika. Wa ibaki, a violaki, a zongisaki a salaki. En tout cas na banozana ba réserve belé parce que na yebi lobi na ngai été. Na yebi lobi na ngate. Les frères a fondi en larmes na studio. Alléluia. Alobi, après sa message na papa botaye. Papa c'est lourd. Charge tikelanga na okokate. Ma mission bimi mwana bato. Mais malgré ça ba congolais ba fingi ba lobi hypocrisie. Bandeko nanga ezala likamnu na ngona biso bandeko bolingi Moïse mbi akufa. Siko so Moïse mbi akufi bozwa nini? To pe so mbi akufi bino bokanti bozwa sika na ye. Tala, boyebi nini? Motema mabe futaka te. Bomoni batu lokola ba Moïse mbi solo boza na dan contre ye ndimela ngai okoya kosano AVC ya ofele. Pourquoi? Parce que ce sont des gens on nzamba tika bango te. Vous savez quoi? So bozo ina muto injustement bondimela ngai nzamba ko tika jamais muto na ko na maboko na bino malgré mabe na ye. Mbia na mabe na ye. Mbia na mabe na ye. Mais ba accusation ba sala contre mbi bande ko na ngai bondimela nga soki ezaka mamba solo te. Kaka ndenge na man mwasa na man ayebisaka ye amane voilà kaka ndenge mwasi amana ayebisaka amane omoni Mardoché oyo obandi kokwea lelo liboso na ye soka za juif yebaki okwea susu yango bomoni ayembi ke banguna bakwei lisusu ya makambo za na Bible ekulusu abongiselaki ngai ye moko babaki ye nango. En fait c'est ce qui se passe dans la vie de bato nzamba lingaka omoni mutu on so nzamba lingi Bible zoloba nul ne ravira celui qui est dans ma main. J'agirai et personne ne s'opposera. Vous savez, si une personne est dans la main de l'Éternel, faites très attention de combattre cette personne. Bokolonga nga ata mukolo moto bomundu batu lokola bambiye wana baba jara bato yo so zana dan contre ye olala mukomso okwe ola mukomso okwe yo kufi tunanga nini parce que mutongo zo yina ole omona parce que ezaya sengwe so zo sepela na mutu to zo yina mutu omona ke mutongo vraiment mama zo kene mo ndenge oyo kata mukomso so akwe ya kufi oyo kata mukomso akoti hôpital akoti koma mais ce malheureusement pour toi obandola lo lamuki boye makambo sika. Bandeko nzembo esali palpiti pona nini tellement impact na ndenga salite banguna bakwei malheureusement banzembo neza ba copyright mususu ye soko me ko chata son awe esili ba bloquer biso émission donc mama mbia obomisa batu bandeko mbali boso na musique chrétienne mutu moko asala yango te YouTube ebandi lelo te banzembo bano kota YouTube le mutu moko asala yango te nzembo na espace à 4 soki 5 jours 1 million de vie mutu moko asala yango te na musique chrétienne même na musique oyo tobengaka ya mokili baza ebele te ya moko bano oyo bauta kobimisa nzembo na bango tellement basalaki yango babengaka ni interprétation na français ntango ezobeta wana basalaki interprétation na français bana o bayembi nini tosali te bango babetaki pe 1 million de vie na espace so ya combien des heures babeta 1 million de vie c'est soki 2 jours soki nini lo moi bajare wana soki combien de jours na yoka pe il paraîtrait tellement na babiloko ya bato wana te inonce bi asala yango il paraîtrait asala na espace à 24 heures abeta 1 million de vie ouais 24 heures na yoka na yebi te soki certainement kozala parce que parmi bato bazo impacter lelo na musique ba jeune bango nde bato bazolobela bandeko ata kofi olobi de utasala
elonga te esengo esonge te congolais motema mabe epuis bato oyo babibenga bachrétien bato ya nzambe tala bakofinga ombwakela balobi réincarnation ala mbumwakiadi mais moi je ne vous comprends pas botanga ya bible to botangaka te soki nzembo moïse ayembi eza charnel eza or nzambe mais il faut delete 3 sur 4 ya bapsaume ya David. Il faut effacer 3 sur 4 bapsaume à David. Est-ce que vous lisez la parole de Dieu? Vous ne lisez pas. Mais David, la majorité de psaume à David a comment on a en détresse. Et la majorité fond, il y a un message, il y a un psaume à David, et ça un message que mes ennemis m'assaillent au nom de l'Éternel, je l'étais en pièces. Mais c'est ce que les frères ont chanté. David a lobé la car mingi bamabeo baluka au sala mais bakoka était balonga était. Donc Moïse c'est la génération c'est la génération ou encore non attends c'est la race voilà et l'on a loba Moïse mbie c'est la race de David on a Bible David azana ba yinien keta na Bible romona David azalaka na ba yini ya kosakana te bande one moko balinga kete akende kuna bisika nzamba laki akomisa mokonzi mama eyindeli ngambo mbangu na mbangu pema na pema akima Saül pendant plus de combien d'années? David bitumbe bandi na âge de 17 ans ti ayako so bokonzi na âge soki à 30 combien d'années wana je sais pas. David avait non dans les 15 ans selon le commentateur dans les 15 ans tant akendaki so na front ya combat bilo moi ba genre wana mais il sait qu'il fait il était adolescent azali na moins de 18 ans ouais azaki entre 15 na 18 ans na katikati wana David ya Bible ayako so bokonzi na ba 30 ans na ndambo bandeko tout ce temps là tout ces périodes là bitumba na bitumba ya bambangu na bambangu mwana batalala apongi te do so alali lisuma okanga lisuma ofungola so yoka maso yiko makelele wana feza Saül azoya alemba David a nyokoma na Bible nde Moïse mbie barasa ba David do bato moko oyo courage à lui il a tout mon soutien personnellement. Je vais commencer à prier pour Mbi. Je ne le fais jamais, mais je vais commencer à le faire. Et na osenga na yo bengi mwana nzamba solo. Bondela po na ndeko. Bondela po na ye. Malgré ma be na ye. Azali message. Aza message, aza lettre. O nzambe. Apesinga na yo. Na ebite so oza spirituel. On comprend mamni na nina loba. Vous comprenez? Bandeko. Congola reconnaîtra grâce à pas moninga na été za mape pasi batindelinga lien moko ya sango Israël mutombo na fungola boye we rason bazo interviewer balobi na ye ba impression na yo par rapport à mon frère na Koffi Olomide ba uta okoma kombo na na mabele place ba reconnaîtra ba grand monument ya monde na artistique quoi na domaine la musique bakomi kombo na ye donc azo validé ouais on a répondre à l'obino ya Sankara pe bakoma quelle méchanceté les amis malgré ma bé à Koffi soto lobby le musicien le plus rancunier du Congo c'est Vieux Olomide ba pese écoute na ba kombo Vieux Boma tout ce que vous voulez toyebi na biso Vieux toyebi ana ba mamuna mabe o ya o yimo kam to anango mais le problème ce n'est pas ça le problème est ça grâce onde kwazanango talent art onde kwazanango bandeko na ngai naza congolaise je parle de la culture ya mboka na ngai tam solo ba ma passer akosi makambo tete na vana na lola te na vana na se avana bongo la motema na yoka pe banzembo wana et là nazoloba étant congolaise par rapport ya babenga ngonene nazolobela sur culture ya mboka na ngai. Les amis, ato boyango na boye, so na bongo, si tu es une personne qui réfléchit et que oyebi penda histoire, opianga raison. Ata so nimango na boye te mena mutu na yo onzimango. A moins ko zano ignorant parce que lelo bato balo yenge baza trop. Ayebi na ema ambazo lobate, ana maîtrise nango te, mazo sa débat to pazo loba bilobela zo finga pourquoi parce que ya azali fana kwiti ya musicien songolo to ya pagala. Vous savez Koffi Olomide, c'est le meilleur de tous les temps. Oui. Lelo peut-être so bolobi que non musicien moko to mi balo ba cartonner na temps c'est tout à fait normal par rapport à l'époque où
so bolobi ozwa moko to mibale bokotanga bano bazali lelo oyo soki bainosi bi soki banani moi personnellement je ne le connais pas na musika kaka namonaka bango mais so bozwi parmi les 5 to 10 tata na bomona aza kaka or bato ya génération ya Kofi bandeko bakufa bato ya génération ya Kofi Olomide bakufa bato ya génération ya Kofi bao baza envie balobela bango tusu te babosana bango bato en fait Kofi depuis ba série 8 série 9 série 10 tilelo tata oyo c'est le meilleur de tous les temps so bozwi bano lelo baosala succès lelo bafali so bozongi 20 ans passé bazaki bano beta na orchestre ya Kofi bozwi bafe regola bano beta na orchestre ya Kofi bien que lelo baolobela bango les amis bref Kofi c'est le meilleur de tous les temps en fait si azwi soki nini wana soki nini bazoloba so bapesi ye nini so bareconnaître ye étant grand bakomine kombukomoni na mabele il mérite bandeko vous savez quoi des fois nazala koko na koti YouTube omona ba commentaire oyo bato bazokoma permettez-moi permettre nga naloba biloko pourquoi parce que il faut to changer bandeko nanga il faut to changer namona commentaire moko mosusu les amis excusez-moi ndeko mo akomi alobi soki lingala ezalaki langue internationale nde tomona ba anglais ba français Kofi alinga azala ba mérite ko ebele koleka Michael Jackson effectivement yana Camerounais moko azala na shop na ye na mboko kotenga na vandi so leki liboso shop neza na tongo abeta Kofi Olomide eza na midi abeta Kofi Olomide eza na poko vous comprenez tellement un peu trop curieuse na poussa ninga na monsieur vous comprenez cette langue abisinga une bonne musique tu n'as pas besoin de comprendre la langue waouh eningi sainga yeselenge sengo tellement na congolaise j'étais fier de moi-même fier de mon pays fier de nos artistes alobi nanga une bonne musique tu n'as pas besoin royo ba maloba yako ko comprendre munoko wana abina ngai et ça tellement donc non vous savez quoi eza fierté mboka na biso siko bandeko mutu aboye bino bola muka no azo mérité te passeport diplomatique bapesaki azo mérité te asala nini to asala nini mais finalement nani azo mérité na poser na mutuna na tuna mutuna nani azo mérité bandeko na ngai qui mérite nani azo mérité bato afere bakoloba se fere bato awera bakoloba se wera bato afali bandeko moko tozalaka mpe bato tozwi sentiment totie mopanzi tozwi fanatisme totie mopanzi toke siko par rapport na bafe et puis to réfléchir lokola bato baza na mitu vous comprenez en fait pourquoi nalobi babangambo nyonso mpo na kolakisa kaka Congolais reconnaîtra grâce eza epa ndeko na ye te les amis c'est une maladie c'est un défaut c'est la sorcellerie bondimela ngai tanke tokozala kaka bongo na baguerre wana eza pasi mboka na biso ekende liboso ko excelle eloba nango ata avocat Kofi Olomide ezalaka crime na mboka Congo komata na mboka Congo ezalaka crime soki mutu asali eloko malamu eke bato bazolobela yango bandeko mutu wana memi ngambu asumuki fo babambe mabanga bandeko muninga abimisi nzembo ezosala impact batindelinga nzembo wana jour ebimaki le matin parce qu'avant bacha vidéo nango voice déjà nini audio nango déjà bano circuler na tongo batindelinga ngo vous savez quoi na ebite to benga ngo coïncidence mais nga na ebike pa nzamba azar ezalaka te na butu wana vanga na lamuka na tongo na yoka nzembo wana nazwa menace na lala na mona mutu mo na ebi très bien aye liboso ndako nango olinga kota okoka te fungola porte azokoka te azaki tellement na kanda na tongo na namuki bona fungoli telefone na moni batindelinga nzembo ata bino moko nalobi ngai boyebisanga nanu penza eza nalinga na soki yo penza ozalaki ngai olingo loba nini bon une personne wana spirituelle ta comprendre nango te mais moto a spirituel a comprendre banguna bakwei lisusu non c'est fort
ser moko abimi so ikombone nani na yebi kutu pe kombone te na kangi on pete ono nzembo wana eza nzembo na Moïse Mbi ayibi mama Kongo mbokelengi asaleli yango pe ba émission bandeko na ngai bomoni nde bato batie ekate soni bandeko makambo soni. Moi si j'étais cette sœur là na nga va na ngani non seulement ça ata soki ya solo elingi eza penza ndenge wana ke moi nga una ngana sepela mais c'est que na eloko soki Mbi ayibi penza nzembo na ngai to akopie to azwi en tout cas c'est que nzambe azosala c'est que j'ai la grâce ono quand même façon asaleli yango eza bana nzambe te fallait peut-être abenga ngai bandeko Moïse Mbi yo wapi Moïse Mbi yo wapi bolimbisi Mbi eka na masolo nini toyoka na musika aza mutu moko façon na ya viva yake parce que oyo bato bajijara bato kaze mutu moko oyo bato balobaka azalaka na mwa balolendo na ye bon ya lolendo balolendo mabe ezali me balolendo bien ezali na viso oza mwa lolendo te bakopesa respecte oui Mbi ya mutu azala mwa balolendo na ye aza bajara babato nalandi émission na ye moke c'est pas une personne oyo apasaka tana bato nyonso en fait c'est ça. Quand on est grand ozate mutu ya bato nyonso bane obolimbisanga mutu a comprendre nga te peut-être au jugeant mabe mais mutu ayebi mamna oloba ayebi ke effectivement eza bongo omoni mukonzi mutu a élevant dignité azama sa mutu nyonso te alia na mutu nyonso te parce que oyebi côté mabe outela te vous comprenez et Mbi c'est un grandeur ezaka état d'esprit ta ba obenga mutu grand ezate nde bato ba congolais bazola to baka non grandeur ezali kambo état d'esprit. Nayoki alobi lui n'a pas d'amis. Des fois azalaka nde peut-être okasolaka na ba masa papa na ye ba père na ye mais asololaka nde plus na bango mais onde ezalaka mas en fait c'est ça surtout bato lokola bango bana babitumba belebele mutu akoboma oyeba ye te de fois ozala na coin na yo sikoyo les amis timbre musical ya Moyembi ezalaka identité na ye soki batie bon musicien mosusu vraiment ozala mwa pasi naloba oyo nayebi bomoni Koffi Olomide bien ke nayoka banzembo wana te lelo soki abimisi nzembo ya sika batie wana ta bayebisi nga te nayebi yango te nayoka yango te nakoyebaka ese Koffi Olomide vous comprenez parce que aza na timbre na ye bato bayebi musique bayebi eloko na oloba banzembo Moïse Mbi ntango nga nayoka Trina avant kutu na tuna to na ye bato ba expliquer kaza mwana bimé pas bibomba tout ça son carabia mais ça c'est Mbi même na ba commentaire les gens le disaient mais non ça c'est Moïse Mbi et ça c'est Moïse Mbi nayoki mwana oyo oyo komone nani mwana oyo auti ko sala révolte o utaki epa na ye oyemba nango papa chéri ke mbwa asengaki moto akati ebale ntango akomi na ngambo agangi bolimbisa ngai so nazo utiliser ba terme parce que c'est ça en fait c'est ça quand nde na biso bino des fois j'aime dire les choses telles qu'elles sont mbwa asengaki moto bakati ebale akomi na ngambo akomoganga alakisi ezaleli Teddy Diso soki Teddy Diso moi personnellement je le connaissais pas pe ko yebeka tanga abimi awe pa Mbi awa Mbi a produire ye ngata na yoka mwana avant même kutu ba yebisanga que non aza mwana wuti soki wapa bimelo soki do ka son ka mbali boso no ka musique ne parce que déjà je ne le connaissais pas na yoki ka mbi moi nzembo Moïse Mbi vous voyez un peu en fait timbre Mbi mais notre sœur ayoko bimo nzembo wana eza ya ye na maloba na makambo nyonso bayibi matande par rapport à maloba ba coïncidence wana ezala nango trop par rapport ya maloba ka ya pamba ba coïncidence ya maloba ezala nango penza problème te parce que combien de musiciens bayemba nzembo titre ngolu basé belé et na ngolu wana okoyoka eza ba maloba moko pourquoi parce que ngolu eza na signification na yango et bango nyonso bayemba ngolu par rapport à signification na yango grâce immérité mutu tout o ayemba ngolu so boyoki ba message ezala ba même message bien que ba variation ezali pourquoi parce que eza ngolu ya yemba banguna bakwei Mbi yembi banguna bakwei mais c'est tout à fait normal somba malobe e kokani na kati sikoyo koloba ke Mbi yebi nzembo na yo mama nga kutu personnellement na yebi na nga yo te na yoka ni nzembo na yo na mona niyo na yebi yo te nazala kutu na poto biso kutu nde kutu bato nde kutu tokoyeba ba musicien mingi o bayebani te tellement mboka boring nyonso YouTube ya bato mosusu bato bayebi bango te mais bino boyebi bango
bachronifote ya Congo na Kisasa bayebaka bango te mais biso na poto toyebi bango voye mpe siko mama biso kutu toyebi na biso yo te bongo Moïse Mbiye kake na koyiba nzembo na yo bandeko bolimbisa ngai nalobi teke Mbiye aza soki nani to soki nini o akoki peut-être pe ko ayembaka mpe banzembo ayembaka mpe banzembo batu ayembaka bachant populaire tomona ngo na badoration na ye asalaka mais en fait soki na ye koloba eza kaka mpona pesa message. Vous savez nous c'est plus le conseil ntango mabe ezali toloba mabe eza ntango mabe eza te toloba mabe eza te to mpe ntango malamu ezali tokobetela malamu wana maboko. Bible ezoloba tout disciple accomplissera comme son maître. Tozomeka komekola master na biso Jésus. Jésus a reconnu la bonne, je sais pas, et là moi malamu, nature moi malamu to caractère, et là moi bien zana nyoka, et pourtant nyoka, c'est l'accusateur de nos frères, dit la Bible. Nyoka, c'est l'image, il y a Satana. Nyoka, c'est le diable lui-même. Nyoka, toyebi nyoka, mais yeso alobi boye. Soyez prudent comme le serpent. Azu exemple ya serpent. Fala luka nyama mususu. Fala lukelo mususu. Comment men yesu comment yoko kozwaka prudence a nyoka. Ka po anini parce que prudence a nyoka eza best. Vous comprenez? Alobi bozo a prudent lokola nyoka. Ka prudence elo musute. Eloko musu ya nyoka bozwa te. Mais kaka prudence. Kaka prudence yesu nzambe a reconnaître nyoka. Azan elo mwa malamu e alobi na mino bo imite yango. Combien ngai mutu bandeko na ngai combien nga mwana nzambe na reconnaître te bolamu moko epa eza epa ya mutu songolo pakala. Kande na uto yebisa bino ke Mbiye c'est une personne o aza pe na ba faiblesse na ye. C'est une personne oyo a pe na mabe na ye. Mais tango asalelo malamu il faut lobela yango. Il faut lobela yango, il faut ndima, il faut beta maboko, il faut soutenir. Soki Congolais nyonso toko renouveler intelligence na biso. Toko renouveler intelligence na biso. Toyeba kosala part des choses. Tozwaka mabe, totia mopanzi. Tozwi malamu, totie liboso et ozala esengo mingi et puis tokende liboso. Toko move on. Malheureusement, le problème avec nous, attention, eloko malamu salemi, tokenda ko kundola mabe, pona ko étouffer loko wana malamu. C'est pas bon. Yango bomoni eza pasi poto exceller na maamo na biso. Yango bomoni même bat ba okamba mboka, ba ko se eloko te. Ba ko se eloko te. To pesa a chance te. C'est méchant. C'est méchant. Et puis ezali eza ba faute ya mabe ya kosakana te bandeko toyeba ko apprécier toyeba ko betela maboko toyeba ko reconnaître toyeba ko linga toyeba ko ndima surtout eloko malamu eza epai ya moto message oyo nazali na posa kopesa na émission oyo eza yango toyeba ko ndima ba grâce tant moto ana talent toyeba to reconnaître to ndima et puis to pambola nzambe pour sa vie. De même biso pe bakobetela biso maboko na oyo tokosala mais soki to banomonaka mabe partout à ta place mabe eza te et ozala pasi c'est un frère qui fait la fierté de notre pays. C'est un don pour nous, c'est une grâce pour le Congo au lieu de soutenir biso tozobamba mabanga oyo yesu ayebisaka Jérusalem ozokoboma baprofete na yo Jérusalem. Tes propres prophètes zo boma bango bandeko Congolais musani ka ko boma ba prophète na ye bato ba ye po basale bolamu ba pambola ye basunga ye bato nzamba tindi pona bolamu na ye pona fierté mboka na ye pona gloire esengo ya Congolais kaka bango moko ba Congolais ba bango mabanga ba fingaka bango ba bomaka bango ba kundaka bango eza pasi. Eza vraiment mawanzamba sunga biso to changer. Si to changer et ozala malamu. Les amis, une autre chose na bosanaki. Vraiment eza rapasi na ole ozwa mayele ya moto. Eza na mabete ya moto sa elo mo bien. Okope ko zwa pe idée inspiré pour sali lo mo boy. Mais malheureusement biso so moto sali lo monike
aleki yo to oyosala eloko ya bongo te tokendaka kofinga tokenda kokritike nabonanga na ntanga bakombo ya bato awa sino te ebimake noko te seke yo oza na parti pris yango na yo kolobela makambo mbiye me na kolobela oyo nali naloba te ya musicien moko mwasi na ye alobaki ke à chaque fois nobeta banzembo adorant l'éternel na ndako mobali na bande kosepela te anosili kaka bandeko mbiye aime l'excellence est-ce que bokonstate te aya na écriture mo mosusu quand je dis écriture aya na empreinte aya na image aya na eloko moko boye ya sika na musique chrétienne eloko yango nini excellence excellence na faisabilité bomona na baclip na ye bokomona na façon na ye de faire les choses tala lelo na ono ya album na ye ya royal oyo afungoli yango même musée en fait c'est une personne oyo vraiment akanisaka likolo makasi akanisaka likolo makasi aza mutu moko ya bassesse te ya bavision bandakala te baleine requin voye mpe parce que na makambo ya nzambe so bozongi 10 15 20 ans passé tozalaka na image ya basali ya nzambe ya bana na nzambe ya bachrétien ezalaka nini basse classe ezalaka nini bamiette ezalaka nini paster fo alataka la gomme paster aolata propre ta kozala bien te banzembo ya nzambe kaka façon à part nanu message contenu mais ya babiloko moko ekozala te na bandenge moko boye mais lelo oyo tozomona bato lokola bango c'est vrai il y a aussi pas mal de cela oyo bazokoemboite bapa mais baye na eloko moko boye mpona kolakisa ke non nzambe aza le moindre te nde bato bakanisaka yango bomoni lelo oyo bato batikala na baimage wana yango so bamoni paster azokoevolue to mosali na nzambe ana mutuka bien ana ndako ya bien bana ne baza propre ekomi problème moyibi ya mabonza moyibi ya badime aza boye aza songola aza pakala et pourtant un serviteur de Dieu un homme de Dieu un enfant de Dieu akoki pe ko-émerger ou encore ko-évoluer voilà akoki pe ko-évoluer na makambo mosusu ce n'est pas tout le monde qui appelle à faire le ministère plein ceux qui le plein ministère ou le batikalaka et même pauvreté na via chrétien congolais ministère à temps plein oka muto amayela cause l'ingénieur muto amayele akoki ko évoluer na entrepreneuriat muto mais atikali kaka na angle moko boye oyo ta mususu kutu ezopesa ye eloko te oka ta mususu pasteur bato wana ba business na ya salaka même pas ani parce que bato batikala na ba image wana ke bato ya nzambe baza bato oyo bango baliaka bamiete baza biloko te sikoyo mutu aye sikoyo abimi na casquette wana po alakisa ke non en Christ c'est l'excellence po alakisa ke non Dieu élève Dieu bénit aussi po alakisa ke non te tozaka te na po tosala bamwa mike ezanga sans ezanga tina ole peut-être toluka to s'inspirer ou encore to comprendre tosala pe excellence na bamakambo mais non biso tozofinga biso tozoloba bilobela bamisu balobi charnel bamisu balobi païen bamisu en tout cas c'est eza pasi bandeko soko tokochanger façon na biso komonela makambo te kande na ote koloba et oza compliqué et oza vraiment pasi mpona biso mona mutu aye na mokili na ndenge na ye na mutu ayebe eloko azoluka eloko azosala ngai j'ai fait ma part ya malamu nazwi ya mabe na bwaki kande bible elobi donc oyo kotikala vraiment bino bato boyeba si vous trouvez que en tout cas c'était sage conseil oyo to pas analyse oyo gloire à Dieu mais si vous trouvez que bon parce que bato bazangaka te que non boye bon bino bato boyeba mais bon néanmoins naye quand même kopartager eloko mwa motuya epa bino bandeko na ngai bino bolandaka biso et puis voilà et na mingi mpenza so ya koloba te coup de chapeau à l'artiste tomoni son excellence monsieur le gouverneur à Congo akende quand même na musée wana mpona kokende
Quoi apprécier to pour ça ba hommage nae na mwana mboka Moïse Mire. Mais personnellement, en tout cas, on a tiré la leçon. J'ai même écrit une chanson par rapport à ça. Vraiment. Que le Seigneur nous aide. Que le Seigneur vraiment nous aide. Nzamba Pambola Bino, merci.